Mamae 2024 Gavker to Yelibino solution. Pour n'a pas problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to Zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Bossa moi si et Kimayo, Kimobali et Télémaka bien té. Awa, yo kayango et Télémi. Et bongo oyo et tali loposo, vergeture, mabengi nduta, bouton, tache, acné, Gavker, ma produit ya solo, teint uniforme. Na 5 jours ya pamba, hôteli, talendenge bimi ki toko na feti. Tozalina, gamme complet, ya Coca-Cola, ya injection, ya comprimé, na ya suppositoire. Yeah. Ozalina problème ya hémorroïde, interne, topé, externe, papa, maman, kakana 2 jours ya pamba, au moni changement total. Pour la maladie, tension, diabète, AVC, topé, obésité, lobico et zali, perte de poids, sans okota salle de sport. Kisi ya injection, P comprimé, na Gavker, bikalibela. Olingi okima, suki pe mandefu ya pembe, benga biso na lombango, po awa, tozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyoso, ezali 100% naturel, P et salemi, na ba plante, na ba industrie, ya Angleterre, P Allemagne. Benga biso na numéro oyo, plus 44 74 05 65 35 48. Gavker, solution ya santé na yo. Kaka ndenge toyebi la famille na Gavker pika na yo libela. Na Gavker solution matakita, na Gavker bandeko na ngai kuna orosepela. Ozana problème ya mabota, maladie nini tungisaka yo. Solution ya kilikili, solution ya kafu eza nango kaka na Gavker la famille na système moko ya kitoko penza mingi makasi. Bandeko nanga eza ya kobeba, eza ya koinda kandenge boyebi. Tolobaka toujours chez Étoile Nines TV, soki ya koloba eza, toko ya koloba. Soki pe ya koloba eza te, bo mona pe biso te toko ya pete. Ezalaka bongo pe ekendaka nango ka bongo. Donc soki bo moni biso, kandenge boyebi la famille seke ya koloba penza ezali bandeko na ngai na système moko ya bien penza mingi makasi. Avant na tie la bino, to avant na bete la bino lisolo, avant to kota penza na muzindo ya makamnyonso, ekozala malamu mingi na ya kopesa bato bambote. Nga na linga toujours avant na banda tout na pesa nanu bambote. Ezalaka signe ya bien, ya reconnaissance, signe moko ya kitoko penza ya osala keno batu ba se sentir à l'aise. Bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi. Et cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Kanena lobaka. Tozalaka na ba décalage ya ba air. Ezana batu mususu peut-être episode totie émission 12h. Bango ba olandango 19h. Yango topesaka toujours ba bonjour na ba bonsoir na ba bon après-midi. Kaka ta yo moko omona keno olandango oyebi keno na eroyo. Soki eza tongo, soki eza midi, soki eza pourquoi. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je vais très bien vraiment par la grâce de Dieu. Bande konanga lelo na memeli bino pasteur Moïse Mbiye. Ebele abatuto ebike lelo le 19 ezande ya kobeba, lelo le 19 eza somo. La famille nini ezo leka, makam nini penza Étoile alingi komemela bino avant. Kanenge boyebi avant penza concert ya papa na biso pasteur Moïse Mbiye. La famille avant na kota na muzindo ekozala penza malamu mingi na ya nanu ko sensibiliser batu nyonso ya sika. Toyebi ke chaque fois que tosalaka vidéo na biso ya sika, bato sika pe bakotaka. Yango penza toye ko sensibiliser bino. Si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse somme, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous,
Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo la famille, commentez et partagez. Et que ça la biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bandeko nanga kande na lobaka ezalaka toujours malamu mingi soki ozolandaka biso zala penza ya kovanda. Bisika nyonso ozolandaka Étoile Nines TV, zwa penza kiti na yo vanda. Tango ozovandaka wana, tia mwa mai na yo pembeni, tia mwa jus na yo pembeni, tia mwa sucre na yo pembeni. Côté mosusu, kande na lobaka ezalaka toujours et encore malamu mingi. Ozolia, ozomatisa volume, côté mosusu, ozolandaka biso na système moko ya bien penza mingi makasi. Voilà. Bambote nanga na ye moko Linda Bukulu, bambote na Madame Grace Mpoi, bambote na Madame Chidit Tiampovisa, bambote nanga na Madame Marie-José Tchala, Madame Sidonia Siala, Madame Vicky Mombonzo, pourquoi pas Maman Céline Kaba, Maman Tina, Maman Joséphine, Maman Titi Sambia, Maman Eugénie Zemanga. Pourquoi pas Maman Christine Lonongo. Na pesibino bambote bisika nyonso bozali na système kaka ya oyo tobetaka masolo na système kaka ya Tokos makasi. Bandeko nanga kandenge lelo tomemeli bino pasteur na biso Moïse Mbiye. Lelo le 19, lelo concert ya pasteur Moïse Mbiye. Congolais, Congolaises, partout aux alikota la biso, toyeli yo offre oyo ezali na kati ya maluku, vente ya ba terrain ya 20 mètres sur 15. Awa na kati ya commune ya maluku, ba terrain oyo ezali kitoko, ezali na emplacement ya bien, ezali plat, ezali ba terrain oyo ezali na problème ata mokote. Andeko na biso zali kotala biso, contactez biso na numéro oyo ezali affiché na ba bande d'écran na bino, contactez biso pour na ba précision. Ba terrain oyo ezali kote kama na $350 ya pamba. Na $350 ya pamba aux terrain na yo ya 20 mètres sur 15. Et puis il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit, soki ozo somba à partir il y a 5 terrains. Donc à partir il y a 5 terrains mata, vous avez la possibilité il y a kofuta ndambu. Voilà opportunité yango n'importe yanda kunayo. Contactez ba numéro na biso o izali affiché pour na beaucoup plus de détails. Kaka ndenge tolobaka, kaka pe ndenge tobetelaka masolo la famille, ba mapango ya koteka yangoyo $350 ya pamba, osombi na yo lupango, ozui lupango na yo na ndenge moko ya bien. Oza na posa ya kosomba soki 3 mapango, soki 10 mapango, bandeko nanga ezo dépendre ka na yo moko. Place eza nango munene. Ngana lobaka toujours et encore. Eza na ba place mosusu. Mosusu biso tomona katolinga kaka na somba nanga lupango nanga soki nanga liema, na somba nanga lupango nanga soki na Kasavubu. Mais soki ko kutuna ba prix kuna bakoyebisa yo kaka ba $20,000, ba $40,000. La famille ti oko kisambongo wana okisango mukolo nini ekozwa yo ba mbula combien yango ba place yango yo ngana lobaka toujours place nyonso za kitoko et dépendra kana yo moko ndenge nini obongisango na système kaka ya kitoko ba lopango $350 ya pamba osombi na yo lopango na yo na système moko ya kitoko. Voilà bandeko nanga lelo toyi na pasteur Moïse Mbiye. Lelo penza concert ya pasteur Moïse Mbiye lobi déjà samedi na stade ezalaki ya kobeba ezalaki ya koinda babandaki kobongisa yango bomona tamwa image kuna totieli bino babandaki déjà kobongisa pona lelo pour que lelo ezala somo lelo nzambe azala au rendez-vous. Pour votre information, ezalaki kutu na bandeko mosusu o balingaka pasteur Moïse Mbiye
batu mosusu o balingaka banzembo ya pasteur Moïse Mbiye, batu mosusu o balingaka ko adorer bango balobaki keno bakozela ti le 19 te, bango bakozela penza ti le 19 te, bango kozala malamu balala na stade des martyrs. Donc ndenge toza boye eza na batu o balalaki deja na stade des martyrs lobi, balalaki deja kuna ti ndenge tobeta masolo bongo eza deja na batu o deja bakota. Batu mosusu balobi biso ata si s'agit que notre tokosokolate l'essentiel tokota kana stade des martyrs. La famille est sengoto et sengoté. Et surtout ce qui me plaît dans tout ça eza que tomoni bolingo soutien ya makasi surtout entre nos musiciens. Ba musiciens na biso ya côté gospel balakisi penza bolingo ya makasi envers le pasteur Moïse Mbiye. Au début, tango pasteur Moïse Mbiye abandaki ba makambo ya stade des martyrs, en tout cas la famille ebele ya bato bando mona na neti jusqu'à ce que toyoko tikalaka na 3 mois ya pamba. 3 mois kaka, je peux bien le dire depuis février. Tant de gens déjà babandaki ko salelango publicité, babando sensibiliser bato. Babandai ko sensibiliser batu non to kende ko participer na concert ya pasteur Moïse Mbiye to kende et jusqu'à ce que to komona na la première dame maman na biso Denise Nyakero alekape ayaki pe ko sensibiliser batu kanenge zalaka bien qu'il y a bando tsekana ya zaka mto soni makasi mais quand même a sensibiliser qui peut batu to yaki komona papa na biso Patrice Ngoyi Musoko yepe azalaki asalaki moi vidéo na ye pour na ko sensibiliser batu ba kende ko soutenir. Nous avons vu le pasteur Roy Bondo, fondateur ya Majabu Gospel, yepe a lancé qui message na ye yepe azalaki alobaki keno akozala na concert ya papa na biso Moïse Mbiye. Tomona ba frère Michel Bakenda d'ailleurs na concert wana yepe akobeta bande konanga e osala esengo penza makasi ezalaka bongo pe e continuer ka bongo parce que tokomaki na tamoko penza e bando la kisa neti est-ce que ba musicien na biso chrétien ba yokanaka te surtout ceux qui totali bien à partir de 2022. À partir de 2022, bande konanga ebele ya batu bayeba kite nini bando leka entre nos musiciens gospel. Ebele ya batu bayeba kite surtout tango Majabu yaki, en tout cas tant de personnes bando lobaka keno Majabu eye kopanza ba musiciens. Tala batu na batu bakomi na kwa na bango, tala batu na bakomi na kwa na bango. Mais toye komona lelo oyo na concert ya papa na biso Moïse Mbiye, toye komona combien ya batu batelemaki, combien ya batu bayaki ko sala sensibilisation. En tout cas et sala ki penza gu o na lobaka gu o wapi et sala ki penza kitoko yango na ko encourager bande konanga to kende ko célébrer Nzambe. Ce qui peut-être yo ozana pays te, ozana Congo te, na minute oyo e kozala malamu mwingi to kota na YouTube ya pasteur Moïse Mbiye ya église na ye kuna ba live e kozala. C'est aussi une façon ya ko soutenir papa na biso okoti penza otalo adorer Nzambe ensemble. To kende ko adorer la famille o eza vraiment esengo penza makasi et surtout eloko na olinga makasi eloko yosalanga bien penza makasi eza que la plupart des gens, surtout les Congolais, en tout cas batelemi pour na soutenir les pasteurs Moïse Mbiye. Tout le monde voir même na Facebook, il y a tant de personnes bazo encourageaka, bazo solisaka, donc bazo sala ba sensibilisation penza ya makasi pour na koyebisa batu keno to kendo participer, to kendo soutenir, yeto zalawana, en tout cas eo sala bien. Boyende ezalaka. Boye penzande ezalaka. Toyebi ke pasteur Moïse Mbiye azan église munene. Na église na wana déjà il y a tant de personnes au bako participer. Mais tokoki ko telemato ko tikalaka na église ya pasteur Moïse Mbiye te. Nous savons que le Congo est grand.
alors komona pe batu mosusu ya ba église mosusu bandima que noto kendo célébrer nzambe en tout cas eo sala kitoko eo sala penza kitoko na eloko pe ya kitoko oyo ezo sepelisa biso mingi eza humilité ya pasteur Moïse Mbiye. Humilité na ye, voire même ba conférence de presse na ye nyonso au sala par sa façon de parler. En tout cas, bon sentir que non, musala nzambe azawana. Bien que biso wa Congolais to yaka na makambu na biso oh pasteur Moïse Mbiye to mona ki na nzembo moko asala ki ba maboko soki ndenge nini. Oh akendaki oh na nzembo wana baemba ki momo ezala kasomo. Mais na ba makambo oyo nyonso yo lakisaka keno Congolais alingi tepe asepelaka na pasteur Moïse Mbiye. Et puis pasteur Moïse Mbiye pe de son côté aza homme de Dieu oyo aza pe simple, aza humble, aza na humilité ya makasi. Voire même ba question o batuna ye concernant le pasteur Mike Kalambai. En tout cas pour na ya lobby le 26 mai a okende pe ko participer na concert ya pasteur Mike Kalambai. Et sengo wapi ya biloko aboinde to lingaka biloko penza aboinde to lingaka peut-être soki pasteur Mike Kalambai pe azaki na concert le 26 mai kanenge to yebi peut-être yepe alingaki ya ko participer na concert ya ndeko na ye ki le pasteur Moïse Mbiye peut-être. Mais pasteur Moïse Mbiye azana humilité ya makasi, aza simple, aza humble. En tout cas, musala nzambe normalement ezalaka toujours malamu mingi azalaka bongo na système moko ya bien. Bande konanga na eko sensibiliser bino lisusu ka ndenge boyebi lelo le 19 to bosana te to kende ko célébrer nzambe to kende ko adorer nzambe to kende penza bande konanga ko binela nzambe na biso. Babina kaka badora kaka peut-être na kilelo oyo tango okende lole ko fungwa mapona makambo oyo tungisaka yo. Peut-être vous avez besoin de musala, peut-être lelo oyo, ndelo les ofungwa, ma. Musala olo kaka pendant des années, peut-être lelo oyo, donc vous musala na yo. Alors, ba opportunité à bongo ba ratakangote, et que vous allez toujours malamu mingi okende. Et ça na batungo so mona ka journée à lelo boyasi a futina tike na ye, ka era okende bongo, omonika mwana beli. Laisse-moi te dire une chose. Ce que moi na beli yoko takana ndako sambela. Yebi sanzambe na tiki mwano na maboko na yo ngana keko kokumisa yo. Na keko binela yo parce que na yebi ke yo moko ndo pesa biso pema. Soki na tikali mais soki o décider ainsi et osale le côté na okendo binela yo. Au moins na petango ozonga okoya ko témoigner. Donc na encourager bino nyonso de partout. Tokende na concert ya pasteur Moïse Mbiye, tokende célébrer nzambe, tokende ko adorer nzambe na système moko ya Tokos. Rendez-vous à ne pas manquer le 19 mai 2024 au stade de Martyr avec le pasteur Moïse Mbiye. Bienvenue, welcome, karibu kwa wote. L'invitation est cordiale à tout le monde, la famille dans mutu nyonso openza azalaka na posa okota na mozindo ya prière. Rendez-vous le 19 la famille na stade de Martyr avec le pasteur Moïse Mbiye. Jour wana bande konanga, adoration sur adoration, louange sur louange. Jour wana batu oyo babelaka, batu oyo bakota bajena na bajene ba priya ba solution exactement. Jour à le 19 la famille et Kozalande Somo, stade de Martyr. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêtes? Wana toromona nakaka le 19 mai na stade de Martyr avec le pasteur, le plus grand pasteur surtout de la République démocratique du Congo na stade de Martyr.